sommes de la journal des Santou. Nous voulons avoir votre témoignage sur les activités d'apparition du ballet. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord vous connaître. Je m'appelle Sharon Jimbo. Vous venez de clôturer le mois de mai qui est consacré comme mois marial. Et au courant de ce mois, nous avons entendu parler des apparitions de la Vierge. Avez-vous entendu parler de Je suis tellement fière d'avoir vu la Vierge Marie. Pour beaucoup plus, nous allons faire cet entretien à Lingala, s'il te plaît. Oui. D'accord. Biso toutefois toyaka po totanga toza baétudiante na eka toyaki po totanga tozalaki libanda ya bale tomoni bato bazokita na moto yade docteur moko inosa juri akitaki wana okotala moi marie aza naza chrétien catholique ezali oyo eza bapense to eza ya solo docteur moko abengi ngai yakota totali na moi tomoni vraiment moi ezochange mais kabonaki moi na ngambu bulu moko ebimaki lokola sanza na ngambu tokoti na kati ya bale tokoti abensimba na bamama mosusu bazalaki wana obotala soleil mama azoya totali bulu wana banda ko apparaître bacouleur ebele rouge bleu jaune subitement tomoni yango esapparaître na blanc ntango esapparaître na blanc abi to fixe toujours regard namonaki de ange moko bimaki moko esalaki boye la je sais pas eza kombo nango nini na likonga yango na mapapu nayebi te mosusu tomonaki kaka na mapapu kame abandaki vraimen kopepa après cela tomoni couronne emati likolo couronne ebandi kobaluka après cela tomoni vraiment ntango bulu wana epembe esili Vierge Marie tomoni ye alataki bleu blanc na baange bazalaki pembeni tobandi koyoka témoignage aza na kati ya bane certaine biloko banga batumba bane pasi ngai nayebaki histoire te soki oza libanda ya bane omona te tozalaka mibale tomonaki la Vierge Marie moko asambela awa na bane epui ngai asambelaka awa te yene moto abengaki ngai natala tozalaki ebele me bato moki bamonaki yango tozalaki ya kotanga abanisi bamonaki yango mama moko bazalaki wana amonaki yango kaka ndako wana monene amonaki yango tozalaki moki oyo tomonaki la Vierge Marie na misu boye epui parler bon na maloba oyo ntango ye abandaki koloba alobaki te aza na bane baya bakomite akomimonisa ntango nazoyisa bato te ngai namonaki la Vierge Marie le jour le ntango namoni nakitimba moko na ndako natuni motu moko nabisi namoni la Vierge Marie oh non eza la Vierge Marie te peut-être c'est un déesse là je ne sais pas ma point d'interrogation eza ebele mais ce que moi j'avais vu c'est l'ange du Seigneur selon ma conviction mais c'est pourquoi kaka ngai namonaki ye bato mosusu bamonaki yango te epui depuis namonaki événement wana makambo ya bien kaka naosentir yango oyo ngai nasengaki au fond de mon cœur ntango namonaki apparition ngai abaki soki bomoza maria namona vraiment même na baesite ngai epui to tokenda kozwa baresultat ya extra session namonaki vraiment nalongolaki tout le six cours mais y avait des cours oyo babenganaki nga mais j'avais vraiment vu c'est ça que na motema na ngai nalobaki ce que j'avais vu eza première fois te ke apparaître awa na kisante parce que eza lien ntango nayaka kisante na tuna mais pourquoi kaka batire kaka église catholique na mission babi na ngai parce que eza plateau eza place oyo marie apparaîtraka c'est bon yasi toke na nzela oyo place batia grotte kuna babe yango batia grotte wana parce que marie abanda koapparaître kuna c'est pour cela batia grotte moi histoire mpona koyeba sur marie namonaki na position oyo ya mboka kofungana ye ya robe makolo nini nde tokokaki komona te elongeli ezalaki royone ebandaki kongenga tema moi ezalaki makasi mpona kofixe vraiment regard ezalaki vraiment pasi komona visage ya marie la namonaki te nzoto na ye boye monaki ezalaki bleu blanc epu na position de maboko na ye tomonaki couleur nakoki koloba couleur te nakoki kodifférencie couleur te onga namonaki na maboko ya marie mais namonaki